discours aîné yango pe na joaki capture ya partie wana discours aîné article 358 mutu et lobeli yango, ok? Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement haineux, ok, tribal et hostile aux bonnes mœurs et aux valeurs patriotiques est puni d'une servitude pénale d'au moins et d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs congolais. Ok? Discours haineux. Donc, au Kobeta, d'un mois à 2 ans. Au Kobeta, 1 mois, il y a Boloko, 2 ans. Ok? Bah, Boloko, il y a Kuleka Oyope par rapport à dépravation des mœurs. Donc, code wana, ordonnance wana, comme la dépravation des mœurs c'était. Ok? Mais na kati kuna, eza ko résoudre, ezali ko sanctionner, ba tebele ya ba dépravation des mœurs. Omoni? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, article 358, yango lobeli discours haineux. Ok? Ba discours haineux oyo, bon, ozwa strike, il y a communauté, il y a droit d'auteur, mais il y a communauté. Et puis, possibilité à suppression, il y a chaîne P et Zali. On a discours haineux. Ok? Donc, c'est un peu ça. Exemple à discours haineux, bon, est-ce que ça vaut la peine à repérer ces exemples? Voilà. Par exemple, au lobby, par exemple, école boye, eza na ngopena importante na Congo. Babenga na bango. On comprend? Olo bango pe en public, utangi pe comme école ngo. Bon, est-ce la catégoriser discours haineux? Omoni, ouais, il faut vraiment qu'on attend, il y a ko tanga ba article oyo parce que ce que comme elio, bon, ba olimbisa yote ozali censé oyeba. On comprend? Ce que vous comprendre te, bon, zala la mutu oyo azali ko accompagner yo na makambo yo ya réseaux sociaux. Futa yepe. On comprend? Donc ngai personnellement nasenga biloko mibale. Ok? Mokoza kofuta nga mingi mbongo. Ok? À part wana ezali nani azali ko retenir makambo yo naza kotangisa. Ok? Mutu ango eske na yebie, mutu ango eske amonanaka, poza kopo moko boye te soki pe ya ningi nini. Nazo transmettre pouvoir, nazo transmettre savoir. Soko na transmettre ango pa nani. Ok? Na accepter ko travailler na mutu kaka po ambeta kanga. Est-ce qu'il faut na travailler kaka na bato yo ba na capacité na volonté ya kotangisa ou bien ata mutu akosalela ngo pe kaka. Mutu no akosalela. Bon, akobanda ko reposer na les mêmes questions te. Eza parmi ba biloko na linga penate. Omoni osala presque rien, ozo reposer ka même question. Ko disposer tant nga pour la mutabongo na mona ngo inutile parce que bon quelque chose futaki bon donc il veut dire donc da travailler na perte parce que au futaki muke mais je dois répéter à plusieurs reprises la même chose parce que otikaki nanu ozongeli tout ça ce que ça me na mo pena trop ce n'est pas grave mais tant on salimi trop donc to recommencer na valeur à mon pe et si donc na singa des choses mutu wana o aza ko retenir na yebi mutu oyo azali derrière chaîne wana nazo croire na ye tout ça na yebi bon mutu soki journaliste na ye ou technicien na ye ou quoi voilà ata la yebi ce n'est pas grave mais na yeba au moins mukolo chaîne mais o wana pe na mona yebo parce que na roba na transmettre savoir te et pas inconnu ni elo wa osala lango to yebite déjà kutu na ozalanga convaincu te
volonté na otangisa ye ekozala te. Mais nazanga moko te bato ebele bazali oyo batangaka ba makambo oyo. Chaque plateforme ezali na ba ordonnance na bango ndenge bazokumbela plateforme wana. Ok, tozalaka censé koyeba et bon eza ko s'adapter pe par rapport à ba pays banini ba makambo mo ebele ngala mona kango na canal ya ba entreprise oyo tosalaka ba business na bango malgré ça ya Congo pour se casser, mais la plupart ngana tombaka siri yango ok na ba canal wana banini tellement tokotaka pona ko zala mesure ya ko répondre bato to accompagnaka na makambo ya ba réseaux sociaux. Alors article 358 awa sikoyo alobi quiconque initie une communication électronique et qui contraint intimide harcèle ou provoque une détresse émotionnelle, ok, donc azali na sanction na ye, ok, ba discours mo boye ya haine tribal hostile, donc c'est un peu ça, ok, voilà. Alors kotambola mabe na miso ya bato, dépravation de mœurs, ok, donc kotambola mabe na miso ya bato, c'est-à-dire oza se conduire mabe en public, ozali pe na bato ebele oyo balandaka yo. C'est plein na luka explication moko boye ya un peu simple pona ko loba dépravation de mœurs en lingala, ok, voilà. Alors tozali ko continue article 358 na lobela ki yango déjà, ok, discours aîné, ok, na BTPCT ke ba supprimaka ba chaîne ba page ba mambo belé pona article pona discours aîné, ok, kuna ba obenga ngolika mususu banini tout ça, mais ba supprimaka ba page ba chaîne et voilà. Et logo mususu oyo kokesala ki ba supprimer chaîne ezali tango za démonétiser ozo partager ba lien ya chaîne eza na problème, ok, ou bien ozo partager bon ba lien ya chaîne oyo eza monétisé ko partager na communauté comme eloko moko boye oyo il faut kosala nango kozala nango très prudent, kozala nango ekenge parce que bakoki ba supprimer chaîne et donc ba chaîne nyonso oyo eza associé avec adresse email wana parce que o partager ke eloko moko boye na communauté pendant que oza démonétisé na message wana ya YouTube ya démonétisation bakomi pe ko lobela ordonnance wana, ok, oyo ekoki et autorisé bango ba supprimer chaîne na yo parce que ozali ko contourner, ok, donc eloko moko boye oyo bango balingi te bato basalaka, donc c'est un peu ça, voilà. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Article 55, voilà. Ah, sikoyo, voilà. Donc, touti na wapi, touti na 358, tokei na kotambola mabe, tokei siko na arrestation, ok? Arrestation is a solution. Arrestation, donc, pour la première fois, je ne pense pas qu'il y ait solution, ok? Bako investir. Bako non que bako dépense, bon voilà, dépense. Donc pour la première fois elo ngai na sepela ki basala ezali ko investir na ko éduquer batuana, ok, mutuye moko akokiatanga ake asali test, ok, donc ba investir na véracité ya test, donc ndenge bato bakene kozwa permis de conduire, bon ok, pose un certificat moko boye oyo et ko permettre yo o exercer makambo na yo ya réseaux sociaux, voilà, ok, kozwa certificat, ok, kozwa bon voilà, ouais, certificat oyo
eza kolakisa ke otangaki ordonnance oyo ou bien otangaki quelque loi ya ordonnance oyo en rapport avec bamakambo oyo osalaka. Donc c'est un peu ça. Oui, bon, tant ba convoqué kaka po okende na na certificat wana. Tout comme pe na convocation na yo, bon, on a besoin de se présenter OK, bon, on a besoin de kende kaka kotika certificat. Amoni, donc c'est ça. Wana makambo ba déplorer, justice est déplorée. Bon, donc, bah, bon, pour pas kangayote, pour les cas devant juge, il y a ce certificat que, au yebi article, oyo, et puis, c'est tout. Au moins, pour la première fois. Et là, on a encore proposé, yangoana. Donc, arrestation, et ça, pena, et coquille à la seule option T. Au moins, ou interpellation, ou invitation, kaka. Ouais, pour baïebisa yo kuna, tout ça, bon, ceux qui pèsent week-end, là, les nanos, et puis va libérer lundi, tout ça, nous sommes les alices. Je crois que ça prend beaucoup de temps, que mutuye moko abiga qui soit na kuna, bon, après autant attendre bambiloko là, seulement test nanga, c'est bon. Pour la première fois, ba kangangate. Donc deuxième fois c'est quoi, voilà. Yango sikoyo kokezala na ba procédure oyo ou bien première fois ya grave bon bakangi